vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga ngomba te, kokonga ngomba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Coin. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Niandabou. Il y aura le combo. Donc, comme je suis vous avez yoki en obo, santineti, ba finga yo. Mais hier, et ça m'a plaisir, il y a encore un site, nous découvrir la merveille en 4. Voilà, merci beaucoup na ba fidèle ya Image à Congo. Merci na Balandia émission Bokandobo émission na Bino Boyebike na Bokandobo lo kwa sikizanga raté chaque jour. Toi raka na ba nouveauté ba fidèle il y a www.image à Congo. Ba c'est là déjà na la patronne na maman Mokambi Image à Congo Quanti coin. Oya boy Image à Congo sa mokila ndenge prophète Ngefa Lobaka. Oya boy Image à Congo asala mokila po totela biso mbondo kaka bouchon boyi mela bouchon poto nzima ke to lekiote donc tembese là ki ndango lelo sous na kati ya émission Bokandobo to yambi pour la deuxième fois Doumana parolier oyo to yambaki la fa passer ma merci na ba SMS na bino ba suggestion na bino en tout cas ekomi yango to sengi retour ya Doumana parce qu'il va pas commenter mutuna wala ndenge ni mais asa tjana ngai na pese no mbote Doumana olati makasi Doumana. Bonjour. Bonjour, ndeko na ngai nazana yo nazalaka na yo bolingo ezosenga tokoma moto moko. C'est-à-dire te koma moto moko. Bolingo alatisaka biso bilamba ona biso tolinga o to olata te meto koma na ona nzoto. C'est-à-dire exact na malamu na zala na yo. Na zefena ne sengwa uzana. Est-ce que biso tozongila lelo po na émission il était kimbala sima. Donc mikolo te ko le katwambe Douma na lobaki yende parolier aboya ki batu misusu auto lingi skotanga nan ba kombote parce que yé moko aza mieux placé o yebisa biso Douma na au fait. Bat babina na yebisa Douma na aza mobeti masese. To aza parolier. Ne mobeti masese to parolier. Ezaka ndenge ozolinga olobanga naza mobeti masesete babe olobaki naza masese ba parolier ba loba bongo te nga naza mobeti masesete ngai nazali parolier c'est-à-dire na kati ya parolier c'est-à-dire tant to sala texte na kati ya texte ezaka na ba parole ezaka na kati point parolier aza moto azo sala texte azo koma et puis apesi batu bayemba. C'est-à-dire ceux qui bogolobakinga na zamuto masese na kozala na mwa 10% ya kondimela bino mais na kozala na 100% ya kondimela bino te. C'est-à-dire na ndenge ke bolobaka ke ye asala ka masese te na komanga nzembo mobimba nzembo pena mobimba vraiment pour nzembo koma yango tozongelo Doumana parce que une émission ora yolobaki ezaki jusqu'à ebandeli ya Doumana uti mais Doumana côté ke bato belé papa Lutumba sa parolier te aza poète côté ba Félix Oisé quoi vraiment preuve année Félix Oisé kana générique naé a expliqué déjà que Doumana comme na bosana ki Félix Oisé mokolo atika bitumba nokite c'est Félix Oisé quand même la considération na Doumana vraiment na lobaki te ke na wanganie etake moto nandima ye etake moto o tozalaka na ye sika moko tovandaka na ye soki fufu ezali akatelanga mwa ndamu na lie na nga lokola nga na mesa na mi kolia ngai ata ya pamba na liaka na ngai donc tozalaka biso bien na ye c'est-à-dire non c'est un parolier problème nanga eza nini omoni lelo so snell zo aonyokola biso ka poza ye moko mais soko snell ko ekomi balé mumta so pilbisa kure bando salama c'est-à-dire nazanga na besoin ndeko nga waze kwa azonga na mboka po aya ko sukola basani akoma osenga akoma obeta batol na ndako c'est-à-dire non c'est-à-dire abosana ne musala na ye abosana nde musala na yo c'est-à-dire ngana ina yebiseka ke kurutu na ngai ndeko na ngai zongela musala na yo po musala osiko komi ko sala yango te un parole eza générique te parole eza générique te ndeko na ngai so to ke kutuma ya barumba
asala ki rumba na kitoko testo mais babebi sala testo iye pe asala ki ala ba non babebi sala testo so bisa mwasi na yeke abike na kotindo le testo pour lala on lala bien mais faut yo kamakambo ya na kati wana o mokina ngo liboma esika babwaki biloko muso aye o moni masante kiteringa te wana ekomi bavantire ngai na linakandeko na ngai te ezaka suite ya moi eteni ya conseil ko kende ko penda zonga na mboka kwa bunga mboka ya bandozala ozala ni mboka moko omone esika bacheli nuka soko tali pembeni ngona pesa avant po ba yeba ke ba mi bali fo bazala po pas soigner esika moko bo sotole longwa esika fule ezalaka ba mesalaka abwaka bosoto so babandi olongola bosoto place ora seke balingi su fule ezala wana te. C'est-à-dire eza suite ya ko aider ndeko mwandambo il faut to komata mi balé eza yo mona ngapenda na bato ba solo na ngao ba solo na ngai na nazo opposa na ngai te na likambo itali même ki parolier non mabedu mana ozo opposa na hôtel ndé mona mosaka te non nazo opposa te mosaka za ndeko na ngai mona mama kulutu na biso mona tata mwasi na biso te nazo opposa na ngate na Kongo c'est-à-dire te nazo luka na makasi te na sengaka batu ebele batangela ngata 5 phrases ya ndeko na ngai wazeka o ya makasi bongo bayebi place mo ndeko na ngai alobaki abi ato swani na bongo to matama swa moko te ngai kaka na eloko wana na ekoloba na bi ato weli koloba to pona pe maloba wana pona kolakisa bato makasi ya un mot de sage on Félix Wazeka simplifier nango que non tuna minze munanga loka Yvonne pe boya roye ba ombala moko ce que yo linga ba masque to ba sa ndenge nini te o moni ngapina na bombaka na bombaka ozo ba pona biso to zolo ba pona yo moko omoni eza ko elomo na oyemba na bi imbo ya maele na bokila abongwana kimboloko kolona ye apetaki ye masasi donc omoni ngai oki ngana emo de sage na bi imbo ya maele na bokila bongwana kimboloko kolona ye apetaki masasi po aboya kikoyo katoli ya bomanyama landa nyama imbo ya bisi abime ozo tinda ngara yepe nyamati na boma nyama bonga nani ngape nyamati siko loko zo tinda ngai na boma moto sekipe ngape mokoso ba boma ngai poliwa ayaka utanga bakombo batu te liwa ayaka utala monena batu te ayaka so mokola ye abi lelo okoye bisete ke lobi olo bango donc na ba parabano comprendre olo bagani na ontongo lobi bongo laxini tango na lobi ndengwana c'est-à-dire nina yebisa ke ndeko nanga ndeko nangai nakoki koluka kusala mabete makambo eleka na musique eza normal ya ko aider pe moninga metam so moninga ko mona neti ke ba aider te balingi ete balingi ni parce que na ba jeune qui wana to ka suka ba parole bimara to ka na jeune ka ba ki mo 2-3 mots bo epé ana ba parole tikité alobaka na ye mama ayebine kolamba banda kala alamba ne kaka biloko pe balobaka kaka mungu eza bien mais ye moko mama ayebi ke ndenge pina na bando kolamba na nina koma olamba mikolo na lamba na so bien te ye moko ndenga sana ayebi ke na likambo etali o ya lobaka soki verbe akoma olobango ebele na bafoti lelo ninga yebisa bato keza aloba omine ebele ba foti mais aventrier mo kuti na zamba kati nzete mo amene po asala kikdan ye mo na suka lobi ko kamo o kamo po aneni po sa aventrier soka aventrier nda sala aventure o yebisi biso po na nie olingo betela biso di sola pasteur moko ateye mais pasteur ana teye sa pasteur soki pasteur ana teye ateye o yebisi biso po na nini mais soki alobaki moto moko akoti na zamba kati nzete moko amunele po asala kirdan biso bato toyoki nde toloba oh mais ça ventrier mais ye moko mutolobi phrase na suka lobi kokamwa en fait soko loba ngo bonga lobi yango amaske biso tozwa yeyani c'est foko yeba ko bomba maloba
il faut yeba ko bomba maloba ndenge biso to mesala moke to loba ka ba memaka ibale na mboka te non ba memaka ibale na mboka te oyo ke ko mema na mboka ibale memi na mboka yebo memele bato mai c'est-à-dire lisolo oyo ezolingola kisa bato ke lisolo wana eza ya danser bato ba biso abiza ngo eloko te biso toyebi ya biso déjà ngo avant kala nde toloba ke babete la mokufe miso lisolo moleli te yenda ko yebi biso yango koleka yo tumano so pesa nani nzembo soki nasi na pesa nani nzembo nasi na yebisaki yo la fois passée peut-être na boyaki kolinga kolakisa ngo awa kolinga pe komonisa ngo awa merci vraiment oyebi ke tolobaka ke lokola na batisoka se balete baloba mabe ya ngando te naza nano na mosala oyo naokontinue kosala soki lelo na bandi oyebisaki napesa boye ningo olakisaki na sisi na ngando ya mosala ngai nakoka kosala publicité ya bilambo si nateka te mais bilambo naza nango na magasin nde nalobaka nani mabe ya kotekela moto bofani esika mo elamba tanga sokola tandoka sesa bino mibale eza su ya ngai te si nateka donc eza important te na bando olobaki napesa boye exemple eza na normal oza parolier oyebi ke yango eboma baparolier ebele mais yango na mpe boyeba na te mpona bongo toyeba ndeni bosala mosala nini mama omoni na wenze moto aye koteka mais eza pasi akanga bilongi ya baclient na ye cela na te nabi na wenze eza pasi fo akanga bilongi ya baclient na ye nyonso abi ke client na client te ntango mosusu elonga client oyo ozobosana ye nde asombelaka yo mingi mais yo ntango elonga client mosusu client nasali zuwa donc kotravaille na nga na baartiste na travaille na baartiste ebele bato baza na poto bato bazali awa ntango bazo non na poto toza na bato toza na bato na nini nayebi so le preuve ane ke mabele ya poto yango te batiaka na esungaka basusu mpo na sukali ezanoka mabele moko na baoyo toza nango awa c'est-à-dire na travaille même na baartiste ebele baza na poto nde baza baoyeba nde baza baoyeba baolinga kutu babanga babi est-ce que aotanga te ok te na otanga te na continue na musala botia confiance na ngai naza nanu na otanga te to yeba ndeni musala nini duma na sala parce que yo za makasi na correction à part Félix Faze koko corriger sonani baya obetanga te mais comment tant le bi ya Félix c'est que za bato est-ce que cible nous za ye te omoni ki parole la mboko yo e apasi na soko journée za kitando ya kiyombe ya kiyanzi za kimbunda za kimbala za kitetela donc il faut ezo senga fo yeba koloba eloko zo lingo loba senga oyeba eloko zo lingo loba so yebi yango te kozala pressé ya koloba yango te neti kolingo loba ngani alors le bano leni ngala mona ngo normal na yoki na bi c'est bon yende mdoka ngo c'est bon c'est pas bon na matoi na soki na sala correction ya eloko moko ka peut-être na koloba omoni na musique tozana biloko neti nako naza aye akoya biloko neza ka important na kata musique ezali le preuve anende toloba ke nzembo ezali eza na introduction eza na développement et puis eza na conclusion na lande ndeko nanga moko tutu kaluji place azali na PC bambote meleninga loyebi Samuel ko moko esala nga penda pasi po na musala na biso muziki nde tolobaka lianza ku magasin misela poso ya moto ezaka pasi pena pona ko bisake ya lekinge osoyo kango ata ndeko nanga inosa wa ayesika la muziki po aloba ke wera lekinga kofia lekinga ya pasi te alinga ye bisoka ke biso tuto sa muziki biso tuto sa musique c'est-à-dire alobi na phrase moko ayene loko mo elobi bino boyebi na leka ki bino na ngwasuma c'est-à-dire
ayeba kite eloko ya lobi na leka ki bino na ngwasuma, c'est-à-dire soka leka ki bango na ngwasuma, c'est-à-dire asila za sune eloko te. Siko na musique soki mekika olobi eloko wana c'est que lobi comment no sirageur. Mais il est galant quand même à lobi ne kasila. C'est ça bon. Asaki ne garant ya koloba ke na sila lelo pe so total on dira ça société. Demana yango tika lino asepela lino asepela mokola mona mino abi yango bitumanyo se yaka na bunda ka fe na longa kana nzoka tusaka mino to ayo kelengi ayo kelengi ko zala yo moko kozala kozala ko yo moko siko zape na baninga ayo kango plaisir ndenge nga nazaka na bango nyonso te bato baza na besoin ya kosomba nzembo epa na ngai bosomba maloba makasi te simplement nakopesa maloba mo eza na kati ya nzembo na kati ya nzembo na nga moko monda part na kati ya monda part na oloba mama na onda kufi kosisa pinzoli te po mwasi no pasa na bokono kasi yebisa papa tika kolela te po ya yende yake ya yo azanano mais bokono azanango eza bokono ya sida te eza bokono ya bolingo ekoki komema yo pe na liwa te nga na oyemba na ngai nasala deja na voix na ngai ya bien yango yo vraiment faut ça ba tout plaisir au ça la Yvette Mianda moi c'est à Pembe Yvette Mianda na Paris azolanda biso musique original so c'est le plaisir et ça bien hein? Mandoi vraiment Yvette Mianda so yoki kunga et que mon eza peu bien Yvette Mianda susi ya motema na ngai ezalaki kaka mpana yo maloba ya bolingo naponaki na peso obwaki nyonso yotiki ndambo kasi ya ngai motema elingako koleka yo moko yokanga lelo ata mawa moke o simisira ngai ya kala yozongisi yango lelo simizeti bebe azobanga kolata miolingi kakolatisa ngai yeba bile ya bolingo esika baliaka yango na kati ya kuku amu obwakisi ngai ya kaoli ya ngai donc na wana na yembi esolete na matoi eyokani te na matoi soki eyokani te na matoi oyo boya yango nde bango baolinga oyo boya yango nde bango baolinga oyo olinga yango nde bato baoboya na natiki toza ndenge wana oyebi ndeko na nga moko nani nazobosana ayembaka na voix moko soki otali me oyemba epuis bato basepeli bato basepeli oyo oboya yango bango baolinga oyo bango baolinga yango nde oboya yo kasi bato nyonso balingaka yo kana sucre sans sucre omoni mpena mwana mwasi baoleka wa monika nde tofandi awa mwana mwasi moko aleki awa otali mpena mwana mwasi oyo mpena mwasi oyo mpena so nazwi oyo mpena kana sucre talaka ndenge yoza yo mpena ndenge oza mpena bo yo mpe kana sucre te omona te tona otala oyo mpena boye kana sucre ko na koko olie po sepeli oyebisi pe bato na lie onga na lobaka sango na lie ngando babotu baboyi kondima baolinga na lobane na lie ndakala sikoyo yango nasokende na kana sucre sans sucre sikoyo bato bamone pena kana sucre sans sucre meta onali na koma na kati pona vérifier kana sucre ngo suka les até sukale zate siko bato bamonenga tana bano kende na yo tana ozongo na babisinga babi master dumana wana mwasi wana photo bala papa petali solo mususu makamuna oto mone pa mwasi wana mwasi te
En tout cas, d'où quand on a sucre sans sucre. Nous single 2-3 chansons, na kolingana sala 8 titres mbala moko. Te lokoso na ngai nalobaka omoni mwana lokoso azaka pe tant soit important ovanda na ye. Mwana pe azanga lokoso aza pe important ovanda na ye. Mama lobaki na ngai zemi ya imbo abazelaka mwana moko te. Mbona nga botaka mwana moko bongo soka botolo zomi bana mosusu kamto bwaka bango obwaka bango te kana secret sans secret tango zoya ezoya na 8 titres mbala moko ezo na 8 titres ka mbala moko ndenge papa lobaki na ngai soki balobino za kana kisi ko boya te ndima papa lobaki na ngenga soki balobina oza kana kisi ndima. Non, na olakisa bato kisi wana na kana secret sans secret. Na olakisa bato kisi na kana secret sans secret. Na olakisa bango kana secret sans secret. Ba ko yoka na oyemba na ngate pona na wela. Na ko yemba te mpona wela. Susi zalaki ndako na ngai poyo polinga kitoleka. Amuranga oke wapi. Mwasi nazalaki kobetela tolo mponga na ye tovanda basue pa ya voisin azwi ya ngai nga moto na bala ye mwasi ake ofele mwasi ake ofele. Donc wana histoire na ngai ya mwasi na bala akenda me ake ofele. En tout cas, tout comme episode na sukana dumana. Asaka na bénéfice ya mbongo wana ka ngana balela ki wana yango pakeli ka ndo mwasaki ofele. Merci beaucoup Dumana, merci beaucoup na salon Marina ya mama Wabi eska pitoza na arrive voda. Donc jusqu'à na pesa merci na grande Zoko, merci na Célé Dibois. Merci na moi si ya Pembe mistake original babi nyonso ka pona yo mistake original ya Pembe Yvette Mianda bo mamando itala yo Yvette Mianda babi ba olala te ba olamka po ba mona bolamo yo sale pananga. Merci na yo déjà, je suis sûr que Rolanda biso mais Dumana to sito comme na so na suka moi liloba ya rokabona na le parce que to ça la émission à la prochaine nabi que to za masole bila obeta moi de la fin ngai souvent na mesana loba ke bato bazala bato polo be bungate c'est-à-dire ezala ke singomi ya koyeba ke o aza moninga na ngai. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle-ci, ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga ngomba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point et pas il y a la patronne. Hein? Babi la patronne. Yvonne Miandabu. Yokala combo. Donc, ba combo mususu wezaka soko yoki yango bo santineti ba ofinga yo. Mais yé, et ça m'a plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille en 4.